balandaka MKD Oprah mama ya banebele na bito ya kaso ya olobeza to ya ka poso ya partager ezali. Je m'excuse na bongisa caméra nanga ya na bongisa caméra nanga onela ya kaka soki ya koloba ezali toza wana mpona to partager les amis. On n'est ni contre ni pour. To partager makambo eleka na communauté ya communauté na biso. Yeah, merci. On est là pour partager. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un peu using frame. Yeah. Tu vas là to partager by balandaka MKD Oprah mama ya banebele. Motema malamu toujours, hein? La femme de quelqu'un. Tu es voilà pour tout l'obéla. Mai ezoleka na communauté na biso. Je suis ni contre ni pour. Ezaka toloba. Tu baloba kaso ya olobezali. Ya. Na sibino bozo mona miniature. Bozo mona vraiment miniature na biso. Bino bozo mona titre to komi. Ya bokoto mibale misato bokoto to partager. Bokoto vraiment to partager. Bokoto to partager. Babi tozaka wana ce que c'est to partager. Pourquoi pas to partager? So ya lobe sengi pourquoi pas to loba? Maman ya banebela loba neka vérité. Maman banebela aka neka ya. Maman banebela aka neka na masolo a vrai. Ba vrai na ngai. Bino bat boche ba mega na bino, boche ba télécharger ba téléphone na bino. Pona bolanda, maman bienvenue ngonga na kati ya Maroc. Yannick, cuisine internationale, le maire de garçons, maman de garçons. Pourquoi pas la grande dame, maman pasteur. Tété cash. Bambote na yo, Lola Masolo, wow. Dawa. Bobila dawa. Bambote na yo, dawa parfaite, hein. C'est que ça veut dire que ezayo. Bambote na bino ebele. Lelo toye na disolo bomona ka wana par rapport ya titre tuche wana. Là je profite à opesa mbote ebele na Ida de Niju. Pourquoi pas Lydia Mafuta Motema ya Gérald Kumasamba. Là je vois Judith Madika bébé chéri. Wow. Bambote na yo esika ozwani. Bambote na yo esika ozwani. Bokota to solo là. Bino bomoni titre na miniature eza wana. To solo là. Mambo et ça bien te et soumité. To meka ko solo là. I'm coming. Go to the living room, I'm coming. To meka na ko solo la yango ça fait mal. Judith m'a dit que nous à Londres. Vous tu m'as embellé qu'à Londres tu n'as pas. Vous y a ngote. Mamboye ko le kana London. Bo monya ngote. Boyo ki ngote ya minene ko ikuna na Londres na mboka na bino na Londres. Moi na Londres bakangendo kina kisha. Hey my God. Moi na Londres bakangendo ki na Kinshasa. Ya minene zoleka kuna na Londres, hein? Kelly Joyce, Kelly Joyce. Bakangiendo kina Kishasa bampangi wani. Banduku wani bakangiendo kina Kishasa bakanginde kuona ndo kina Kishasa. Ya minene kweli ndeko.
bakangi ye ndoki na Kinshasa bokota ngam na oloba te ba voice ba témoin o bazalaki o bamonaki nga amona ye na nga te nalobi teke nga amona ye te nazala ye pete mais osaka analyse par rapport ba propos ya bandeko bao bazalaki ba témoin o makambo elekelaki ba témoin tokobanda na ba image eza awa. On va commencer par des images. Bino bomona ba image yango ndeni makambo yango ezoleka ye otela bino un après l'autre bandeko, un après l'autre. Vous-même vous allez juger au tolanda ba image au introduction tokota ngona ba image au biso mona olakisa bino ba image. Bonsoir bandeko na ngai. Ba image ya bino video oyo mpona kokebisa bino na mwana mwasi oyo bozomona ye na nkombo ya Kelly Joyce. Mwana mwasi oyo na nkombo ya Kelly Joyce aza na misala mabe, aza na sirène, akendeki kolala na flat na hotel moko boye na Kine. Donc mwana mwasi oyo donc ye na mobali na ye baza bato ya misala mabe na nkombo ya Kelly Joyce. Donc akei kuna kei na molimo na ye ya kopelisaka ba bougie ya ba rouge mikolo nyonso tu na flat. Bapelisaka ba bougie ya ba rouge, ba bougie bakende kosambela ko evoke makambo na bango na flat. Mwana mwasi oyo na nkombo ya Kelly azali mwana mwasi moko aza sirène. Sirène bokeba na ye et puis lisusu nini aza na malade ya mabe ya sida. Ablingi jeune garçon moko boye na venir ska bakendeki na hotel wana. Donc apesi mwana mobali wana sida. Kelly Joyce aza na chaîne na ye kombo na ye Kelly Joyce aza na maladi ya mabe avandaka na Londres. Bomoni ye na mobali na ye bango oyo mibale, mwasi alati chemise à vert, mobali alati chapeau ya rouge. Soki Kelly Joyce oyo aza na molimo mabe, aza sirène akei na hotel wana na flat wana na Congo, alingi envoûter bato nyonso musala na ye kosambela nzambe na munoko, mais azosala makambo ya mabe. Bougie apelisaka toujours ba bougie ya rouge na katikati ya lupango wana, ndenge bozomona ye asubaka na mbeto tiabima na flat wana abebisi matela wana na kosuba. Kelly Joyce bisuba Kelly Joyce aza na molimo ya sirène. Kelly Joyce aza na molimo ya sirène, azotambola na maladi ya sida. Ya balandaka biso barespectaka biso bapesaka biso matoi na bango, ils sont là pour nous. Tolobaki ba image eloba olobo yo mtolobi te ba image nde eloba. Bandeko bokoti bosala mwa signe de vie, mwa commentaire mwa esala bien. Et ça là bien. Merci. Tu comprends déjà nan to pesi mbote sikozali to pesi mbote. Merci beaucoup to pesi mbote. To lobaki toujours to loba nga malelo na loba mingte. On va parler par ba vidéo. To loba par ba image loba ba vidéo loba bandeko baza ba témoin oculaire o ba yebi nga yebi na ngati. Bandeko ba yebi balbi Kelly Joyce aza mwana London. Fille moko à Londres. Tobengaka mwana mpona mwana bon selon nde tobenga na ndenge na biso mwana moko ya London, aza sœur moko ya London, mama moko ya London, akenda minkini selon ba explication bandeko na ba voice eza na aza tellement na ba voice ebele akendaka Londres asa ba navette na ye Londres na mobile na ye bazaka na ba Londres kini ezala kaka. Mais c'est que bato ba remarquaki ngala lobi mangale na olobati. Moi, je vais faire, on va faire analyse ensemble. Moi, ba nini, na kota rabino na analyse pour comprendre. Tu as vidéo, tu as audio, tu as image, tout. Les images vont parler. Tu as la voice bandeko, o bazala ekuna. Na mukolo pe hotel, a lobaki pe. Mukolo hotel, ye pa lobaki. Mukolo hotel pa lobaki. Muto aza mukolo hotel pa lobaki. Ba image pe hotel ango ezali. Tu banda na boyo kana ba audio. So tu di ba audio na réaction ya mukolo hotel. Bon on est au kota to lakisa bino hotel ango bato musupi bakoko yeba hotel ango parce que hotel ango kombo nango peza wana bomona pe kombo nango bato pe bakenda kuna bayebi ndeti pe Joyce babi ya babisi ba matela babisi chambre babisi ba bloko nyonso ezaki esika na okesa ba cérémonie ye na mobali na ye ba invocation na bino ba mibali bolinga mibali ya poto. Merci beaucoup na Judith Madika ma petite sœur propre elonga ba bébé Judith Madika na kati ya Londres na East na kati ya Londres. Vraiment, on va contrôler bango kuna
De l'autre manière, on va parler par des images, ba voice les allés. Tous ceux qui ne m'ont pas pour photo que nous soient dans la classe, et aux amours le moment en bas, on to rato tikali. Tous ceux qui moi noki. Sans plus tarder, on va nous ba voice. Vous allez écouter ba voice. Après ba voice, on va nous ba voice. Sinon, c'est bon l'endroit na bokebi. Surtout si c'est ba voice, tu relaxes nos images ya hôtel wana. Tu relaxes nos images ya hôtel wana. Boyo kabino moko. Tu le balelo mingité. Tout ça l'analyse ensemble. Kelly Joyce a été coquille dans l'appartement là. Bah, il va salir, sauf une semaine, 2 semaines, oui. Mais Kelly a duré à ce qu'il y a 1 mois. Donc, à salir 2 semaines d'appartement là, il va Kimi, comme vous savez, tout c'est la bonbon. Bah, Kimi, Pona, Kelly a comme un jeune garçon. À cause du jeune garçon, déplacé au bal, il y a comme un jeune garçon. À l'image que tout a travaillé en là, avec sa travailleur, on a le tout ça dans la capote. Quand on a la capote, on a mal, voilà. Donc, Kelly, nous avons un côté ça, on a sac. À côté ça, on a sac. Comme je travaille on a tangi yango na basaki na ye tangi ba donc ba super ndi basala nani ba ya kanga na basaki ataka na saki moko kaka na kati appartement na chambre autant so na ki ko na lala moi sindo kizabu zo mona mutu sirène asimba kisi à Londres yo zana osambu so kizelo on qui passe mal party na osambu so na zana ba preuve ba travailler na ba donc bazana ba preuve moko kuta yiba ba super ko keloko ba super na kasi ngomba ngopo so na Londres ndoki moi c'est ça osambu so zelo mona le bino osala na émission tout monde ngai donc na le ba ngati tout mola mutu ba to yedinga ba yedinga na le ba problème te quoi aya vandi nisika bakiti wana bavandi na mobali na asali bavantir alakisi kikisi na ye mokili mobimba imoni babouge nde babouge kobima na bajeune garçon kobima na bato donc ndumba moko ya mabe mpona ayaki mission akineki mission na Congo donc sikoyo amoni batimbeli ye place wana banda bakangaki basuperme na basaki na ye batimbeli ye place wana akimi mpona période kaka ya baga anga nazalaki na bato ebele nsima na ye akangisi nga place akomi koloba azongisela ye mbongo bazongisela ye mbongo wapi osalaki réservation donc na makambo mabe wana kobebisela nga lopango kuna na Congo après yali nabengi basango babwaki baobeniti basango babwaki baobeniti mpona yekeli wana donc azazela ndoki na kotinda cameraman afilme 3-4 garçon wana yeli akimaki na bakosamba oh mama na ngoyo siko azana maladi tubuna zana ye bakata bazi maladi wana bandeko so to nito comprendre moi mke bandeko ba rolanda biso na retard premier ça que Kelly Joyce azamo na Londres azwaki hotel maman boyoki ba voice na liboso ya mama wana mukolo hotel ya sœur wana mukolo hotel tozo la tsano pe hotel yango to lo bana ba prêt poto ke moi mbangu hotel yango hotel yango tout le bateau ba lelo ba image mutu ekoloba hotel yango oyo bozo mona bazo filmer oyo ezali hotel yango et place Kelly Joy azalaki na mobile na ye place azako bima na ba jeune place azaki ba jeune bazo bima image un peu bien mingité mais boko mona ke esika Kelly Joy azaki ko fanda nde na hotel oyo eza pe ya mona poto hotel oyo eza ndeko moko azaka na poto yene mukolo hotel oyo azoloba wana hotel yango oyo place Kelly Joy abana ko suba place on osala ba cérémonie na ye tellement là abukaki hotel pour 2 semaines pour na bandeko abukaki hotel pour 2 semaines tango abandi ba cérémonie na ye na kolala kana ba jeune ba ko comprendre misala na ye mabe bibi na mpoisa nde akomi ko senga a canceller hotel bazongela ye mbongo na ye parce que quelques jours asali soki to comprendre bien bazongela le reste en mbongo na ye mais ndeko mwasi azoloba ke abebisi vraiment hotel na ye bao bayebi hotel oyo bayebi abebisi vraiment hotel na ye ekomi vraiment salité mingi yango wana ndeko alinga loba hotel yango oyo hotel yango bozomona yango oyo bafilme yango hotel yango oyo esika Kelly Joy abandaki kolala na mobali na ye azala ayaki na mobali na Kinshasa akende na mobali na Kinshasa mais azobima mpe na ba jeune mpona ye moko abi mission nini azalaki nango yango vraiment soki boko comprendre hotel yango oyo hotel yango vraiment yango oyo hotel yango oyo place ye a bukaki alors toko continuer po tozokende mwa mbango nini yango eza vraiment molai bafilme mwa molai to continuer na ba voice po to comprendre bato pe baza kosala kuna bao pe bamonaka Kelly Joyce yango vraiment balobi pe na ba voice to landa esidana siko bagi ko ko ba ba sika ma ba siki aza na ko bila ba mango ani mango kuna nini na poto kuna abu mbia ba kama ngali na basi ngali mtea ngao mwasi wa États-Unis Canada Chanel ali mwasi ngali mata kuna ba test kile na nini ngala ndo mwili kuna ba test kile ndio kwa sababu groupe ya les groupes mesero yoka kimonyesha yango adibina babo ya pamba ndo azandoki liboso adibina babo ya pamba après comme c'est makai na sikina ba préservatif donc adibina babo ya pamba parce que liba kilo comme ça après liba qui fasse mai na bango donc mukilibino bato za Congo il faut kokiba donc il faut kokiba za jeune garçon sala na yo musana okitoko moni mwana masunga usipoto boyi soki alingi kolimate parce que c'est très dangereux mais selon dans une histoire vraie zelo koyoka et pas comme c'est na bato zo misele ngo ndoki ya solo bandeko kozoyoka ndenge bato bazalaki tobenga ba témoin oculaire bao bamonaki bao bazalaki bao bayokaki bango yana bazoloba voice eza tellement ebele tokotia kaka ba quelques voice pour on peut pas terminer tout
the time is money. Ngonga eza mbongo. Tozo courir derrière le temps. On va mettre un peu quelques voice. Eza tellement ebele batindela kibiso. Eza ebele toyo kana voice musupe eza wa. Toyo ka balobi nini. Mweza ngogo père, les avocats mais zéro yo kala témoignage ngula. Adibina d'abord ya pamba. Leur zandoki. Il faut adibina ya pamba. Adibina ya pamba après comme c'est na site na préservatif. Donc adibina ya pamba parce qu'il y a qui le comme ça. Après, il y a qui passe sur la main na bango donc. Donc il libère tout ça na Congo faut kiba, hein? Donc il faut que vous agent dans ça na yo musa na okitoko moni mwa mwa poto boyi so kali ngio ko limate. Ko limate parce que c'est très dangereux, mais c'est dans une histoire vraie. Zéro ko yo kala. Et pas comme c'est na bateau c'est ngo ndoki. Mweza ngogo père, les avocats mais zéro yo kala témoignage ngula. Adibina d'abord ya pamba. Leur zandoki. Ngala ngali na crier le plan de ma sister dans le cas de vidéo na ça les choquer na tali rappeler parce que na tina na kwa. Ya za kwa fumi na kindoki na donc. Et puis aloba makamba nzamba nzambe mawe. Nzambe mawe makasi kinza. Nzambe na munoko. Na utana ba groupe bile nzambe na munoko nzoka mutani salama be. Bata Londres donc na bata Londres surtout parce que bata Londres msoko ya oboya mpamba. Donc ni salama be na ibite soki na ye mbali moko na bonta initier mulinga ma trop. Moi cette affaire donc vraiment moi je connais pas spirituel na izani ndengeni. Test spirituel na ndengeni. Kaka ba fait na ba vue de loin. Et ça n'a eu carrière dans mon laï, carrière dans mon laï, faut m'y battre là. C'est ça, si on m'y battre, ma battre, il va battre la pamba. Si on m'y tient quelque part, il va battre la pamba. Ils allaient pamba comme ça, pour la bâton, on dit, tout n'a passé. Donc c'est ça. Ça m'a. Voilà. Et qui me change, qui me change, qui me comment on t'a dit, donc il y a qui se met à l'eau, on m'enzambe à OP. Donc, à aussi, ça OP, c'est on a son zambé, donc, qui me change, maman. Me change. On va donc bato bazo sambusa makambo ya nzambe bango ye oka mutu beaucoup de makambo ya nzambe na munoko beaucoup de bible bébé chéri beaucoup de bible na munoko mais boyoka makambo ezoleka bao bazaki kuna ngana oloba te ngana osaka juste nazo présenter bino kaka image oyo na ba video na ba voice oyo bino mobosala ba analyse. Kelly Joyce aza mwana Londres makambo elekelaki na Kinshasa makambo elekela bango na Kinshasa nde yango oyo tokozongisa esu ba image wana ndambu bomeka su kotala to balancer yango peut-être koza pe na bandeko oyo bayebi ye to balancer yango na bino video oyo mpona kokebisa bino na mwana mwasi oyo bozomona ye na nkombo ya Kelly Joyce. Mwana mwasi oyo na nkombo ya Kelly sur la famille biso tokobalancer kaka. Bonsoir bandeko na ngai. Peut-être boyebi ngai te na mwana mwasi boyoka bozomona ye na nkombo ya Kelly Joyce. Mwana mwasi oyo na nkombo ya Kelly Joyce aza na misala mabe, aza na sirène. Akendeki kolala na flat na hotel moko boye na Kin. Donc mwana mwasi oyo donc ye na mobali na ye baza bato ya misala mabe na nkombo ya Kelly Joyce. Donc akei kuna kei na molimo na ya kopelisaka ba bougie ya ba rouge mikolo nyonso tu na flat bapelisaka ba bougie ya ba rouge ba bougie bakende kosambela ko évoquer makambo na bango na flat. Mwana mwasi na nkombo ya Kelly Joyce azali mwana mwasi moko aza sirène. Aza sirène bokeba na ye et puis les souvenir aza na maladie ya mabe ya sida. Alingi jeune garçon moko boye na Venice ka bakendeki na hotel wana donc apesi mwana mobali wana sida. Kelly Joyce aza na chaîne na ye kombo na ye Kelly Joyce aza na maladie ya mabe avandaka na Londres. Bomoni ye na mobali na ye bango oyo mibale, mwasi alati chemise à vert, mobali alati chapeau ya rouge. Soki Kelly Joyce oyo aza na molimo mabe aza sirène akei na hotel wana na flat wana na Congo alingi envoûter bato nyonso musala na ye kosambela nzambe na munoko mais azosala makambo ya mabe bougie apelisaka toujours ba bougie ya rouge na katikati ya lupango wana ndenge bozomona ye asubaka na mbeto tia bima mwasi kitoko boyo pe mama wana na kosuba Kelly Joyce bisuba mama na ngai Kelly Joyce azana molimo ya sirène. Kelly Joyce azana molimo ya sirène azotambola na maladie ya sida. Ça arrange que la personne oyo alobi hein. Ils ont arrangé kaka ye. Bande kongana bino toyoki. Ngai te. Tozoloba kaka. Oyo biso toyoki nde tozoloba. Mwana Londres oyo makamako sana kin, je pense pe bokoko yeba ye elongi oyo. Bokoko mona yango déjà bokoko yeba bana Londres kuna ba Patrick Madika ba Judith Madika ba Vekene
Kennedy yo bana ko boaka na époque depuis 1983 au vieux nga na lobila hiyo basaper akala bato akala ntango bafungola balondre bavie Kennedy bango yo ya tongaka tosala mo analyse tongaka tosala kaka mo analyse na bino na asi biso tolandi vraiment na ngai na bino mo bolanda boyoka nanu ngai te mona lobi ba voice yango ngai pete mona sali ba voice bato bazalaki babengaka nini bato bamonaki événement ba témoin oculaire ba témoin o bamonaki vraiment bamonaki nde balobi basali ba voice boyoki moi sona pasali na video ba audio asangisi na ba photo ya Kelly Joyce mwana ya London bakangi endoki na Kinshasa lelo bandeko nanga makambo oyo ezoloba mamingi ezosala mamingi tolakisa yango te no mpona kofinga mutu no mpona kochola mutu te mais mpona kotire koréveille nani attention ya bandeko koréveille attention ya bandeko nano liaka na ye nano vandaka na ye nano bimaka na ye mutu mosusu okomprendre te bando ozala na ye kikamade makambo na etambolaka te mutu mosusu okomprendre te bando ozala na ensemble oyo ayo makambo ekomaka lelo beta libaku lobi okweya omonaka makambo ekomaka oka buluyeke makambo vima ezovanda te babiloko aboyo omonaka mutu azongalangala me na seku no yebi te makambo ezoleka bato bazalaki babi tika na lupangu atiaka babuji nga bato batindeli yango batakini na lupangu batiaka babuji na lupangu bato ya ye kovanda na hotel chaque butu asala bacérémonie na ye ndeka ezalaka na butu fa asala bacérémonie na ye lupangu ya bato fa apelisa babuji na ye ya rouge atie babiloko na ye banini azosala bacérémonie na ye kosemble eza mabe te mutu na mutu ana peut-être na ndenge na ye na bonzambe na ye na bandenge na sambelaka me bamonaki ezalaki mpe suspect yango wana étirer attention ya bandeko parce que les gens ils ont trouvé ça un peu suspect quoi un peu bizarre quoi comment mwana mwasi oyo akoki kosalaka bamakambo boye bamonaki yango vraimen ezalaki suspect ezalaki bizarre yango netindi bato basala nini balobela yango etindeli bato basala nini batémoigne o elobi nango mokolo hotel alobi akotinda kutu bato babi bavideo koya peut-être na poko ya lelo akotinda bato bafilme bato oyo bamonaki événement wana merci beaucoup na bandeko bokoti bosala signe de vie kosala bien c'est-à-dire moi like moi commenter moi nini et osala bien kobima pe bongo te soko mona eza moi rouge osabonner et écouter rien écouter rien ezaka mpona kosoutenir mama ya bana ebele bandeko nanga monde ya lelo tokomi eza monde mo c'est un peu bizarre monde moko eza compliqué monde moko eza bizarre monde moko eza compliqué makasi bato bazoluka kaka bazwa bato balingi kaka bakoma danger bato balingi kaka bamata bato balingi kaka mais baso bateke vie bakenda nango malembe vie bakenda nango mbangu te eza nango ndenge ya mutu awa bakangi endoki bakangi Kelly Joyce ndoki na kini est-ce que makambo yango eza ya solo ou bien eza ya lokuta babi Kelly Joyce mpe aza na chaîne na ye ya YouTube eza ekomo mpe ya Kelly Joy pardon est-ce que akodementir yango tozozela babi déjà asalaki video mais tozoluka video wana mpe etambola est-ce que akodementir yango alobaki makambo wana eza ya solo ou bien akotikalaka na position bazo accuser merci beaucoup na bandeko bokoti like commenter kobima bongo te sans que like commenter et ça la bien tia moi like moi commentaire et ça la bien to betaka ali solo on n'était pas là mais toujours ça analyse par rapport à likambo et comme biso par rapport à sujet o est-ce que azando ki a solo est-ce que ba accuser ye biso ça ka analyse tolo bakaka. En tout cas, merci beaucoup na bandeko boso kota commenter parce que live ezo umela na ngote tozo saka quelques minutes tozo wela mwamba na singa mungonga yobika mboka ya bana o eza mboka ya bana photo to kene mwamba mpoto libérer batu talaka na yebike batu musu baza kuna banzela déjà bazo kene na ba école bana mais to profiter bobika so ba petit baza to profiter moi vite fait tango yenga na lobité na sape analyse na ndenge na nga bandeko na sape moi analyse babi basola kaka Judith Madika Judith Madika elonge ba bébé na kati ya Londres moi so aboya kokola ye ma kokola ezalaka te mère des enfants mère de 4 enfants mais so otale toujours beautiful vraiment Kelly Joyce bakendaki ya Kinshasa na mobali na ye mobali yana bomoni bino ba photo alati chapeau à rouge ye moi salati chemise à vert bakendaki kini ndeka ezala bakie séjour mais séjour na bango pourquoi comme mal tourné séjour na bango comme ndenge mususu séjour na bango za ndenge za ki prévité séjour na bango silelaki bango na hotel bazwaki te afa bakende kini ndenge kaka commande komo aza na hotel a to kotaka mbongo na bandeko afa bakende kini déjà bandeko babukaki hotel afa bakende kini bami bukilaki hotel et pas ndeko mususu pas kaka na poto asa na mo flat na ye na Congo kuna mo eloko ka mo eloko mo ya vite fait
oye obuke na yo okoti na yo banini ataka mo aza mo business ne quoi ndeko asala mo business na ye asala mo eloko na ye moko ekoti la ke mo mbongo quoi ndeko za na besoin kozwa place pour na une semaine okoko buke na yo olali mais eloko nini ekomeli Kelly Joyce asisa séjour n'était na hôtel wana bandeko nanga selo ba voice selo ba image ngana bino tolandi ndeko asisi séjour n'était parce que par rapport à misala mabe na ye balobi ndenga bandaki kosala ba incarnation na ye bato batimbeli ye. Merci beaucoup na maman na biso Yannick Cuisine Internationale tala yo Cuisine Internationale olingo yokola kolamba kenda kuna ye vraiment kuna kota makusa sakana te kota banalise pas sakana te Yannick Cuisine Internationale merci na yo ndeko asisi séjour na ye te na Congo ou bien asisi séjour na ye malamu te na hôtel ou ezaki prévu. Pourquoi asisi yango te bandeko? Pourquoi asisi séjour na ye te na asili no mona na accept no ba vidéo boyoki ba voice bandeko bazana moi retard soko kolanda ko bete yo kaka na katikati ndongo komi ndeko asisi ba séjour na hôtel hôtel ezaki prévu parce que abandaki ko sala ba cérémonie chaque butu so ba balali bato bazo ba contrat na bango ya na lobaka o mbongo ya kisi mais a pasi pe ko kitana ngongo ya pasi ba baninga balali yo komi lokola mutu mo so batama lokola mutu mo ale fui Adam na Eve o mona ko tikala mutaka lokomi ko batama eza les ba condition il faut la mukana butu il faut ça la ba cérémonie de ba senga kiyo ndoki zoba bandeko nanga nani nganga azaka malin nganga ko piso ba condition moko ya osa akatike ba mona to comme invisible mais nzo ate ba mona yo nganga ko piso ke kota na fenêtre na 15h moi oti musala longola ba sapato kita makolongulu kota na fenêtre nganga za malin mbongo ya facile ezalaka te bandeko na ngai mbongo ya facile ezalaka te yango na bakangi Kelly Joyce azosala ba cérémonie selon contrat na ye na nganga selon contrat na ye na ba makambu na ye selon ba dire ya bato bazalaki wana biso tozuka ba matière ekomeli biso batinde biso ba vidéo batinde biso ba voice matière ekomi mais selon bato bazalaki wana ba témoigner bato basalaka na hôtel ya ndeko mwasi wana balobi boye mwana mwasi so bakomi na butu na kati ya lopango ya bato ya hôtel ezalaka mutu moko te bandeko nanga na kati hôtel ba travailleur bazali na ba passager mususu baza na kati o ba yeba séjour na bango na bakini o ba yeba makambo na mo ba yeba repos na bango hôtel eza place à repos eza place mutu moko ayeko pour relax akimi ba makelele ayeba voyage ayeba makambo ebele hôtel eza place ba passager ndeko na chaque butu il faut lamuka cuisine Yannick chaque butu ndeko mwasi na fa lamuka mais ba moni mobile te balobi mingi mwasi il faut lamuka ake no tumba ba bougie ndeko mwasi na fa lamuka aba no sala ba cérémonie na bino bika ba incarnation ba ndokine ba salaka nganga kosi ye ezaka lokuta ko kosa yo sala bato ba mona yo te mais bato ba mona yo bato ba sala ba biloko ba kataki ba mona ba te mais bato ba mona bino ba mona yo bato ba mona yo makambo osa mais zo kanzaki bato ba mona yo te sikola ba timbeli ye. Deuxième étape, deuxième problème est nini. Pour Akima hôtel wana. Hôtel en Opezawa, pour ne pas citer le nom, mais je pense que vous avez une image, on peut trouver ça les publicités après tout. Tout ça les publicités. Mais hôtel wana, bazako ça hôtel, abimi même na travailleur et hôtel wana. On a deuxième problème. Abimi na travailleur et hôtel wana, premièrement babima qui sans préservatif. Sans bottine, babimi ka bon sans bottine. Deuxièmement, akomi ko bimana na bottine. Ce que tant que bimana bottine, a obenda bottine wana cha wana kata sani mwana ba limba mana kati bo comprendre kaka. Ba bottine mana ba limba na kati. Ce que yeba limba na to bita sa na ngoni, bebe ba na kini bilinga linga etiki ka garçon na te sa na hôtel ko bimana ba garçon à quartier na place hôtel wana ezali. Moi mobala le kananzela te alingi. Quand pe bana kini ba komana ba fanatique a poto ba lota ka poto on to kwa kansaka ceux qui poto eza paradis, ceux qui pe poto ezala ka nini na yeba kati. Poto eza mokilo kwa mokili nyonso muta poto pe soka niati bor na kosona nenga sime maka solo ndenge mokuto ba solo ba poto ya ba solo mo ba mystique ba make pour le sangani ba solo mo ba mystique boko za teke so muta uti poto elobi na ngoli lite ya peta lobi ke vome muta zo mona eleka za na $10,000 à Congo vome za na $500 à poto menzo ate mbongo wana neso na ya Congo na ya poto na dollar wana muta sala nga mundele moko c'est-à-dire uti kana banki moko to na Congo ba sala dollar te complexe na po bolongo la rango yango lelo bato baso kufa mingi bato akishasa na sens que moni mutu mo ba ya uti ne poto pas na mo sur la parfait mon boy pas mo boyo ningane le la kataneli o laleli
okoyi na ba problème ozwi ber ozwi ma ber l'autre le moi mobile na babiki azwi ber troisième problème babiki ye Kelly Joyce en soi-disant ouais ngam na lobité na si boyo ko ba image za wana na ba audio babiki azana malade 4 lettres pour ne pas citer les noms azana 4 lettres bon tu éviter garçon na remarquer comme ça na au sala examen ce qui fait 4 lettres on peut les karambala mo biso yebi na biso te ba on ne ba boye pour le moment moi mobile na azana malade à 4 lettres azana pona nini lokoso na bilinga linga nde soko boma bato lokoso na bilinga linga nde za mabe. Quatrième problème, premier problème babia non ça ba cérémonie. Deuxième problème, a bimala ba garçon à quartier na muta musala sara na flat wana, na hotel wana. Quatrième problème, a bi bambata na 4 azana na 4 lettres. Ana maladie à 4 lettres. Cinquième problème babika subaga na mbetu et soit disant moi ce qui to bozo mona zo ko ngala we. Aïe ça sur les contrats, to zela yeb ma droit de réponse, aïe ça sur les contrats que ça bongoté. Tozela yo oyo bakeza bongo te po balobi na biso ko supaka na ona metu Joyce ngate mna lobi ba image ezana bato ba mona kiyo na mukolo hotel babi ma télé poli ma télé ma e baby ba bengi école mère kolo pardon hotel mère ta ma mbele ka ma télé c'est poli bato si ba baby awa lopangu na yo et comme lopangu ba cérémonie Joyce avec qui bon babi tout la mousse wazaza Joyce quoi akimi po ebina nini bako beba na mu collectel bako beba na surtout ma télé poli tant Joyce akimi akomi siko benga kolo ya hotel onenge zawa sala ozongisela ngambongo na ngai na kovala nga sur hotel na yo te. Hier, quand tu que l'hôtel a informé, na makamne se zo le kakuna. Aye bagite que l'hôtel a informé. Nous avons été ma petite basara na mère wana bana misala na esi ba fongola ki patron na bango ndenge zawa tala dossier zawa eza boye. Moi sur la loi hôtel na yo. Akomene ko bima na batu pe bakangi na ba limba ba jona kati ya ba botine bo comprendre ka to mikolo. So que la salle no ba solo a bendi botine a tchango na sac na ye a récupérer ba limba no obwaka wana a bendi na ndenga ba baloli botine na koti on sko ebele na kata ba sac tema garçon ça en hôtel a o me pine tu copain na et ça dit ba bon ba msupi ba ba comprendre to ngeza ba jeune na ba na mobile na ye siko ba sa ba mobile hôtel mais tant makama de ça mobile na za te faire déplacer soit tes code yo kenenga na sa masolo pour ce raza on est ko réveiller bandeko na ngai photo za bosala beaucoup d'attention bozana ba famille na ba Kishasa kuna surtout makamingo comme la bandeko ba na Kishasa ba jeune basi na mibali yango mo lelo ba vie ya bana mibali comme poussé ba vie ya bana basi comme poussé moi na 18 à 20 atiki mokilo so bandeko so bolingo landela bo mona makambo mo ya bien te le kaki wana so bolingo landela ngo sort la famille. Bon, moi, que mort est comme précoce. Mort est comme précoce. Pour la nini, pour la vie appréciée. Pour la nini, pour la locoso. Pour la locoso, pour la vie mort appréciée. Poto eza lola te. Muto a uti poto na peut-être pa bota na Congo. Atako bota maki na poto. Azala mundele, azala mundo, azala ni azala mutu lokola yo. Lelo bato bazaso ba moni mutu uti na poto ba komo pesa ye, beaucoup momona na ebité. Non. Sikondo to bazolo ba ke soit disant garçon na aniati. Bobi de loko na lo ba ko niati. Aniati. Sikondo nga aniati wala baza combien oya bimena na mwana mwasi yango. Oya mena Joyce. Baza ebele. Bato ba bimena Joyce baza ebele siko bato combien ya kotika na problème na Congo wana. Siko bato pe baza na ba copine na bango ti avant yo remarquer. Est-ce que tu peux copine na masumu wana? Obezo tambola na. En plus babis balobi Joyce a bon mama na sima ya Bible. A bon mama na sima ya Bible. Na munoko na yeka kombo ya Nzambe mais en soi Nzambe azate. Pona nini? Ya biso lo bango chaque fois ba te belé ba bon mama na sima ya Bible.
bandoke ebele babomama na nsima ya bible mpona bacomprendre bango te bato ebele na saa moyo babomama na nsima ya bible mpona bato bacomprendre bango te mpona bayeba misala na bango te bozokaka au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus mais na se au nom de Jésus wana nini ezobata bakuna okibidaki depuis ezotala nini nanga chaspika nodana na se ya nini wana makambo nini ebatami na se ya nini ya bible makambo nini eza na se ya bible babi Joyce la soka bandi kosambela soka bandi koloba makambo ya Nzambe pour comprendre te mais derrière ça il y a une chose qui cloche na se nango eza passe dimi na foli noko pardon eza passe bandeko nanga on est là derrière le temps nayebi ke moment où le temps où eza temps moko yango na bandeko be ba mona te na ligne eza temps bato bazo récupérer bala na chic eza moi temps moko eza vite fait bato vana bazo récupérer bala na ba classe na linga ka to sola par rapport ya lisolo oyo par rapport ba image oyo tambola par rapport au nege bato bazo loba yo po lobi nini comment commentaire non na se na si Rolanda ki bande te suka omona ki ba image oyoka ki ba voice to moto zui temps vraiment ko balancer ni sauter to balancer ndambu po etikla sope mo ngonga mketo mekape ko partager na bino o ezali na mutu na biso pona ko conclure par rapport ya lisolo oyo par rapport ya lelo pona lisolo ya ndeko na biso na ko bisaka bandeko mibali bandeko basi surtout bozala Kishasa bozala ka vie ya lokoso te bozala ka vie ya pressé te mwana poto ezate ke koma komi mwana poto nzoto na yabo mwasi bien avec mobile changer te aza mutu be careful beaucoup d'attention poto ango pe biso tozala ko to ba réalité za na poto ebele ezate ka so moni mutakangisi mbongo na ticket akene te bandeko mso banana yo ka théâtre bazo finga batala la sanda kunena poto ndako na poto so mandako ndako bataleta poto ezala makambo ebele bozala ka pressé te bolenga te bozwa ka temps pena webisa bandeko bokena pa banganga po soki akota epanganga te mbalinga sa ba bouger wana te vie appréciée eza nango te vie pe ya simple ezala te la vie est toujours difficile et très dure soko pe kanga pa nganga kopesa ba condition mo po ya emilie yo po asambusa yo otala ye moko nganga la na ndako banzete na ndako manzanza zata ne bonga te mais yo apesa ba ndako minene apesa mituka ye moko tata vélo azala nango te ta pina ya vélo azala nango te alors beaucoup d'attention kaka net du solo ndeko vraiment et tirer attention ya bato bo benda pe bandeko matoi oyebi ozana ndeko no moko azaka via lokoso ozana camarade no moko alinga kolanda via pressé akeba soit disant soki ndeko mazana maladie ya solo nde bazolo baseka BBC bango a BBC mwana musala ya ndeko ya flat oyo a BBC matela ku dote zuna ngoma suba bakobwaka bakosoma matela mususu bo ba via bato bakosomba mususu te ba via bato soma marate alors ndeko bozala vraiment na beaucoup d'attention na makamune solingo sala vie appréciée et futa kaka aboyi ne bato so mabe futa malamu pe futa ka vie appréciée et suka pe ka aboyi et futa pe ka aboyi ya so bandeko nanga pona lelo na lisolo ya Joyce moi na Londres to suki boyi soki ba image musu ekoya soki ba audio musu ekoya soki makambo musu ekoya tokozongela bino tokobetela bino yango tokomemela bino toza wana ka pona kozwa ba information tozala ka pona kozwa ba information pona komemela bino non pona kofinga bato pona kochula bato te mais pona ko tirer kaka attention ya bandeko avant bino bato za na ligne avant ko quitter ko bossa na te o liker la vidéo o commenter pourquoi pas pe o partager yango parce que lisolo oyo ekoyi pe ko tirer attention ya bandeko ekoyi pe ko te ya ndeko mususu en tout cas pona nga na journée ya lelo awa to suki awa to kutani à la prochaine hein? En tout cas, pour na kosuki ça na peso bandeko nyonso mbote ba bo soutenir biso. Yannick Cuisine Internationale TV yonde makambo. Mbote na yo. Mama BM Ngonga na kata Maroc number 1. Bo s'abonner kuna massivement. Pourquoi pas my lord ou Angelou ya batu. Mbote na yo. Mbote na Mrs. Elongation mbote na yo, pourquoi pas mbote na Tete Cash, hein, Tete Cash mbote na yo,
bébé Judith Madika na kati ya London. Oh ma chérie, bambote na libota na bana bambote na bino. Patrick Madika bino tu. Christelle Samulangi fête koyinda lobby le 23, le 22, le 23 ça va inda na kati ya France leki na ngazo bala. Bambote na bino bata France nyoso ba mama batata mwasi banoko banani bambote na bino. Lelo awa to suki awa to kutani à la prochaine. Yom tunatangi ote te salo paste bo leki telme bele. Soto bando tanga to kulala. Mais so koza motema yeba pe mbote eza yo. To kutani à la prochaine. Ciao. No.